Merci Nabino, merci Nakabuya, merci na peuple congolais bino oyo bozui libaku ya kolanda biso na nga oyo boy pour la première fois ya kolanda océan du Congo maye boya bindo bo s'abonner massivement ndenge boyebi toujours continuer toujours ko sensibiliser ba jeunes ko sensibiliser peuple congolais parce que l'air est grave, l'air s'annonce très dangereuse ndenge boyebi ba discours ils sont bima de part d'autres actualités vraiment et commis vraiment très ebele nakati yamboka na biso alors ndenge boyebaki temps de santé à maman aussi du Congo toujours continuer toujours ko informer bino aza toujours na hôpital aza ko zo ba traitement jusque là changement na nous izana nous ya komona na teme nous espérons que Nzambe akotia lo boko alors bande ko na ngai lelo to ko ba makambo ebele to ko so quelques sujets parce que temps ndetu bandai ko ba ke non to tiki la temps na temps pesa temps na temps lelo oyo boyebi makambo ya armée insécurité à mboka na biso lelo oyo boy Senko autant ko déclarer les choses ko bombarder ko tirer Tshisekedi à bout portant du berger à la bergère monsieur Félix Akani ça que ndenge alobaki basango bakokanga munoko na bango bakoboya koloba bosolo ndenge tata cardinal Malula alobaka vaut mieux de se crucifier que de crucifier la vérité lelo oyo boy molimo Jean-Pierre Bemba kati ya union sacrée mais nzoto neza na kati ya résistance na kati ya lamuka bale kona ngai to bana na sujet oyo boye biso nyonso to kamoy mama Eve Bazaiba oyo bo biso tout toyebi mama wana zalaka vraiment femme de combat ya première position batuni mama Eve Bazaiba na top Congo alobi certes Félix Tshisekedi a gagné l'élection en 2018 mais le coup des circonstances boye bango ndesali ke tokomana ensemble de toujours travail na bana ko sabino eloko yo plusieurs fois Jean-Pierre Bemba nanu ba ambition politique président ba rêve Jean-Pierre Bemba nanu sécurité donc bien toujours boy tina bisa bino que Félix a besoin de neutraliser Kabila Bemba za observer bango Bemba mugaza ministre ya défense Bemba kotisi ya généraux na ba militaire na ba katsa na Brazil misu ba katsa na Kinbazali Bemba za na posa pe ya pouvoir Bemba za pe na posa lobi ba benga président de la République donc l'ambition présidentielle ya Jean-Pierre Bemba na katanité lelo beaucoup fin et bandit déjà qu'on a IDPS Bemba tout abato na maboka Bemba souci na biso mutu bandaka les non Bemba na Félix c'est ce qui va bomba ce qui rapport de force au Salema wane tali bisoté mais chose grave ils ont comme biso bato baza na carte union sacrée molimo na bango ni nzoto za kuna be molimo ndeza na carte ya résistance Bemba tu oyo boisa ba Jean-Pierre Bemba ba mama Eve Bazaiba tinga baza na carte union sacrée na kenda na bango ko lia mbongo po ba yebi keno na suka ya manda oyo boy mutu akozala redevable na peuple congolais ezali Félix Tshisekedi yango na sikoyo batu oyo bazo comprendre que bazo kende kodinda masuwa ya nozo kende na kodinda bakomi sikoyo kosala équilibre bazo observer donc cela va dire mama Bazaïb donc baza na potentialité à représenter pe candidat président na bango na ba élection ya 2023 pona nini nyonso oyo boye na tango oyo boye parce que batu wana balingi ba matisa prix na bango aux enchères balingi ba se vendre parce que le coup la bango kende na transition Bemba koza poste allez ba okosa na cadre de dialogue donc koma lokola kaka batu wana bango nde bazonga kabali ya kambongo ya bakongomani Auguste Kabuya akoloba nini toyebi déjà makambo Kabuya akoloba soki kofinga cardinal mbongo tena monseigneur Chole yango na bozomo na bandeko na ngai batu oyo soki tomundi te biso peuple congolais biso soki tozotemela batu oyo bote bomona kaka bango nde mutu akosala nini baobanda kobaluka kozonga bazo se donc ba oligarque bazo tourner donc kaka biso nde ba mingamba na bango to ko accompagner bango ba lia kaka kombo moko on parle aussi bana ba bazana ba poto na ba Belgique na ba Portugal bazo tanga Bemba est arrivé comme ministre de la défense qui est le 23 juin 3 mois depuis la jour pouvoir depuis la nommé bango mbongo zo mata mboke zo kende insécurité partout
rappeler na batu oyo ba rappeler na Félix Tshisekedi ba lobi Tshisekedi il faut koyeba yango ingratitude de foot à rater tant que biso ba ko bunda bitumba ko ba vérité to zaki pembeni Etienne Tshisekedi wana to zaki parti pris mais le long boyo komi ko menacer basango Félix azomona mikolo tikali mukie Félix il est vomi par les prêtres azali sous la confesse même ya collaborateur na eto bazana ba ona kati ya union sacrée yango na bozomona makambo oyo quand nous parlons bon soutenir biso la résistance vous imaginez bien lelo oyo boye ndeto zobunda peuple congolais vraiment boye to mobiliser 3000 jeunes Bruno Mimenga na 1000 Osia na 400 Lumumba Kabuya ba jeunes oyo to za na besoin ya révolution populaire na ta oyo boye ba moyen de zanga biso parce que faut ça ba stratégie ndenge ni to ko accélérer pression na balabala kaka bato baza na kati ya gouvernement na lelo oyo bonenga na oluba a ba ozonga na kana biso ba koya na côté ya raison zali côté ya peuple pour la kokoma à niveau na ezo senga peuple a conscience peuple a telema mais peuple a côté mané mi passer toloba ke ça bitumba papa on ringanda yekutu muto zaki na ba service spéciaux ya aner abisa biso bitumba révolution populaire to bunda on il faut tous la organiser il faut tous na ba moyen yango bongo na papa on ringanda ba kanini à côté quand même mapa on a pour na ko soutenir ba résistant parce que surtout besoin de moyens et qu'on permettre de surtout accélérer la pression à balabala le quoi la minute oyo bon imaginer que non le par exemple Bruno Mibenga mbongo yango oyo bon mobiliser ba jeune allez to kita na balabala basango bato ka LCC Midapo donc ba mouvement de pression non seulement au monde la koya na combat oyo parce que tout le monde qui Félix Tshisekedi du côté la yeboye Félix a un souci à peuple té sur Félix a un pouvoir alors qu'il bout et l'annuel pouvoir moment donné Félix a bossé à l'université président quand on serment botala mais tu m'as dit ah boy bande qu'on a biso soutenir biso ba diaspora ba congolais on a 1000 francs on a 2000 3000 $5 pour que même dans son compte awa de décembre awa to bana déjà pression à mois à juillet pour la koyebi ça déjà Félix opération Bekra Félix Maboko, Bayo, Mandé Siri. Opération Mandé Siri. Qui va soutenir? Qui va nous soutenir? Tous gens ont besoin de l'activité sur le terrain, mais tous gens ont moyen. Ils ont été que aussi, mais tous gens ont sabino. Parce que tant qu'on Kabila comme quand la souka ya manana bino quand la diaspora va soutenir papa Etienne Tshisekedi. Pour que la manifestation va nakosa lema. Chaque semaine, pression à balabala. Vous allez voir que Félix va reculer. De l'autre côté, tous gens peut-être, tous gens vraiment n'a pas tout appui. Bande qu'on a mis peut-être à cause ça là-bas. Ah, bon que d'abord ça, bolobi. Mais sur le plan de financement, il y a pratique, place j'ai posé problème et en wana. Parce que Félix est tiré dans zawana. Ayebi que ah na changa Bruno bazali kuna. Na maninga na yemisus. Koto bona mwamba allez ba jeune totel ba misonde ba jeune mutu tozana énergie pour to changer makambu to kende to renzera no éparpiller il faut to coordonner makambu tozo sala yo na bisabino ata le lobby no bozo bo pesa biso confiance lobby bo pesa biso confiance biso zo bana o bino boboti ba mama na biso bota na ndenge bazo kata batu ne komoko ya mosa tineli nga video awa azolela alobi babomi ndeko na ye likolo ya 500 francs congolais bozomona place tokomi donc video ngo ezali susu awa donc likolo ya 500 francs congolais mutu akufi na pouvoir ya les peuples d'abord allez-y comprendre ntango bapays misusu bazomona keno Congo eza poumon eza très important mpona baafricain. Mais comment est-ce que les gens qui la mango ba Mali comment est-ce que batu o ba jeune o ya Congo Congo c'est important plus donc eza lokola to benga ko nini diamant moko de la carte Afrique mais batiki on na maboko ya mutu moko boy to benga batiki on na maboko ya mutu wa di importance na yango te Félix Tshisekedi batu mbele bazo regretter na place na biso mais biso moko ba jeune congolais
biso moko ba diaspora congolais tozala nanu Benoît Zaranani Azanani asala nini abota donc bozotala te makambo biso toza nango parce que soki oyaka keno toyeba kaka na batélévision là buka batosoutenir bana wana te mais bomoni boyebi ke babino bamobilisaka bajeune bakitaka na balabala mpona koluka changement eza kaka te ndenge toyolobaka na batélévision oui na télévision mpe eza part ya responsabilité tozoéveille peuple congolais mais le vrai changement eza na balabala révolution ekoki kozala révolution d'une manière pacifique peuple congolais akoki komanifeste mpona kobenga na bato lokola bafélix tshisekedi mpona koluka bakambi ya malonga mais révolution mosu ekosalema mpe na nzela ya putsch oyo ezalaka mingimingi ezalaka basoda lelo oyo bandeko na ngai nde nazobisa bino abo armée congolaise mama na désordre eza na kati kuna bisala bino keno arrivé à Jean Pierre Bemba armée kozala séparé tout ce désordre créé planifié par M. Tshisekedi cousin ya Tshisekedi ezali wana azocrée désordre partout ye moto apesaka alasaka opération Frankie na bisala bino apo bakende kodeguerpi kopercussionne ndako ya Joseph Kabila même le ministre de la défense a contrôlé les choses il y a wana besoin na bama et bazali bakomi koloba ba sortie médiatique ya boy cela veut dire que non na 4 réunions sacrées il y a fissure bokanisalité mais biso siko au peuple il faut profiter siko na ba querelle oyo bango bazosala ka clash ko to maîtriser ba tout oyo peuple maîtriser ba politicien to kangi bango to tie bango na boloko to tangi ba classe peut-être tozalaka simaka toyembelaka nani totangi baclasse pour que to servir moka avec patriotisme et avec beaucoup d'amour la patrioticité et puis avec beaucoup d'abnégation toza te bajeune oyo badéléquant toza bajeune ya diplômé to batanga baclasse te toza bajeune oyo tovandi na université brime meme na ntangi na université tosilisi classe tobandi bituma oyo depuis tozalaki na bahumanité na tozobunda pour que toluka changement mbongo wana na besprit na biso oyo boimagine sikoyo babrime baza mpe ya bo 3 millions na congo nde tozolinga tosala soulèvement populaire na besprit ya baale bolozwa je pense que mboka oyo tozalaki déjà tomona badome bajalon elingaki ezala déjà posé botala lisusu bakomi koseka biso epai ya bapays ya EAC William Ruto abimi lisusu na sortie médiatique na ye na France 24 kolobake makambo tosali na Congo 30 ans etikaka kosalema te na 6 mois biso tosilisi ba 1-23 oyo eza koseka peuple congolais William Ruto ake komakisa lisusu alobi biso EAC tokolongwaka jamais alobi tokolongwa jamais na RDC botala Félix Tshisekedi quand tu fais bien au-delà kozala Judas Iscariote Judas Iscariote Félix toko bakomoni musu toko pesa été Félix a trahir peuple congolais Félix a teki Congo epai ya barwanda batuchi mpona koélargir empire imatuchi peuple congolais bamama na biso bosoutenir biso bana na bino ndenge mame Milinze Mbalobaki Bruno bino boza bana biso toboti tokosoutenir bino mama boyaka bana te Congo nde yango nde mama na biso bino bamama boyebi motema ya bamama pasi wana ndenge bazokata bamama na biso ndenge bazoviole bango na este ndenge donc même na kwa mutu baimage misusu bana na bayoutube yango ndenge ezoblokaka bachaine yango oyo bomona ndenge bazohumilie bamama bazoyebisa biso torestaure mpe nini boy me bokende na bamboka wana na bakwa mutu na bamasisi bokoyoka pasi yango wana bomonaka éduquer une femme eza lokola bozo éduquer toute une nation soki mwasi atelemi mboka etelemaka yango tozosenga na bamama botelema bamama boza na Congo awa boza na Kisasa bolandaka Bruno bolandaka Osea bolandaka biso na bachaîne ba télévision locale même ya balibanda eloko ezobloke biso awa eza bamoyen mpona kopousser Félix Tshisekedi na libanda ndima na lidusu abimata na fenêtre te mais tokobimisa Félix na lidusu akotaki na lidusu akobima mpe na lidusu parce que bokonzi ya Félix eza bokonzi oyo boye eutaki na peuple congolais te yango wana bozomona lelo azosala makambo oyo ezoyela ye na mutu na ye eno azorespecte constitution lelo oyo boye bango wana bakomi kolobaki mbongo ya élection ezali te
Denis Kadima Loba a la concertation pour akutana ba leader politique union sur opposition. Pare ya peuple congolais za kuna nini? Mituna ifoto mituna yango wana. Mais biso Congo tozana ba chance ya kozala toka ba Bruno Mimbenga, ba Osea, ba Alain Bolodjoa et les autres. Mais bon soutenir ba toté. Lelo abotango ba lobi que tokuta ba leader tokosolana bango bayebaki te que non processus électoral oyo biso tobanda kolobela yango depuis tozalaki na lamuka parce que biso tozo reconnaître que lamuka mutu eganya baélection. Pourquoi bato na boyaki koyokela biso? Parce que batuti mutu na bordure balingi lisusu baya kozonga nsima mpo bokende bosolola 2 ans ya transition. naloba makambo wana plusieurs fois ana osea di koyoka non bato oyo bazo préparer transition à 2 ans. Ndenge toyebi classe politique congolaise ceux qui bakoti baoki elenge ya pouvoir que bato wana baobima. Mais biso sikoyo tozo défendre république, tozo défendre est, tozo défendre Congo parce que eza mama na biso sikoyo peuple wana bakotia biso place nini bakokende kaka kokabola baposte na bango bomona bakoya bavandi yo zwa bo tokende na transition ya 2025 Félix est kaka président de la République. Et que bato wana mpe bakoya na babumu ya nzala bakoya babumu ya otonda te. Est-ce que bakotravaille pour la RDC? Est-ce que Bunagane kozonga na transition wana nini ezotalisa biso que non soki baramener élection na 2026 ou 2025 Bunagane kozonga masisi kozonga insécurité kosila na mboka na biso? La question il faut se poser yango wana yango bozomona tozola que non mbonga yango oyo boekoki mpo tomobiliser peuple na balabala to déplacer article 64 mbala moko mpo peuple a se libérer na bato oyo boye. Lelo oyo sur le plan technique vous allez comprendre non il y a trop de problèmes na kati ya seni wana baza na mbongo te pour l'élection botala mbongo ezate donc la carte électorale to zuna moi j'avais awa boy bilongi nyose nyefuki ba Congo ezate donc mbongo oyo basombaki ba matériel bakana ko sala escroquerie na Corée mbongo anekeka ka boy donc soki ba memi transition mbongo mosusu ko bimali susu po ba enrôler bato nzambe na ngai Congo mboka ba surprise. Mais bato bazolandaka bato wana bazobetela bango maboko makambo biso tozosala évangélisation oyo tout ça pour éveiller conscience ya bakongomani bato bazomona yango Bruno aza na mwana moke ngaza mwana moke te na 6 classe donc naza na sasa maturité lelo oyo soki bapesi nga responsabilité na Congo awa nako travailler bien pour le Félix Tshisekedi nako travailler pour le même bato baza wana bomona bango wana ce sont des compétents. Lettre moko nani ministre intérieur commis mais ukota la lettre wana 2 fois te lettre administrative on le lit pour voir que bato oyo boye bazomona kaka pouvoir pour la Félix Tshisekedi yiba na yo ndenge olingi sala oyo koki kosala me kofinga mama Denise te sinon pouvoir na ye barwandais bakosilika kotouche pe pouvoir na ye te. Objectif ya Félix yango wana Félix alobi akosaprendre na bato nyonso oyo bakoluka kotouche intégrité nationale Chilombo limbondo intégrité nationale yango wana touche yango wana kwa mutu no bato wana bamobondo bazoboma bato kuna butu alobi babomi 20 personnes bamama nde mutu baza victime balolo alobi ke moto akotouche intégrité nationale kwa mutu Bunagana kwa mutu Masisi barwande wana bakoti na mboka ekende koloba na tonalité oyo baki na mbujimai yango tozobengisa peuple congolais botelema badepute provincial ya mai ndombe basiliki balobi tala Denis Kadima kosalisa biso bavantide yango bomoni Denis Kadima uti koanile processus ya rollement na kwa mutu nalobi awa boye neza kokontinue korapele eloko oyo boye soki biso toaplike soulèvement populaire te na Congo boyeba yango parce que ti même ndenge Denis Kadima osala bamakambo na ye wana bazozwa bainjonction so kuta na EAC epai ya baprésident ya Kenya baprésident ya Rwanda et consort. Même transition bazokende wana eza te ke bango nde mutu bazondima eza badécideur na bango nde mutu abino bokenda bovanda bosolola mpona kokalme nano température toyeba ndenge nini ntango bakokota oyo bakobima to maîtriser bamisusu na kati batikala bakontinue kosise miel ya union sacrée. Mais soki eza na contexte ke bino bozokende na transition mpona intérêt ya peuple congolais nzambe azwa lokumu. Mais ata boke na transition ndenge toyebi bokosuka toujours kokabwana
mais bato oyo baza na souci ya peuple congolais nalobi te ke premier ministre aza na souci ya Congo koleka ba congolais banso mais naza porteur ya souci ya peuple parce que peuple ezo souffrir basango batalisi lelo oyo UDPS ya Félix Tshisekedi a créé ba milice nayebisaka bino ke non UDPS eza koforme ba milice le moment venu bakopesa bato wana bambeli bakopesa bato wana bepasola bakosimbisa bango minduki parce que tant que peuple congolais kobima allez affrontement wana esalema c'est ça ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui bandeko na ngai akananga batomboki balobi Félix Tshisekedi n'est pas le bienvenu bien sûr alobaka aza machi ya moi-même mais biso awa boye kokosa biso makambo ya barrage ya Katende biso awa bo tozo vivre na molili Félix Tshisekedi il est vomi par tout le monde yango wana lelo oyo boye bozomona Jean-Pierre Bemba akomi koluka positionnement côté ya kozonga na côté ya raison même Vital Kamerhe na basource barimere ezotambola il semble que ye mpe nanu aza nanu kotala nanu tala kuteki tala kumamba parce que bango tu wana nde baza na kati ya union sacré bayebi ke Tshisekedi akomi na suka soki bakei na transition soit ekozala baimposer Félix Tshisekedi transition à 2 ans pour se présenter sous comme président de la République. Donc, quand on a appelé au Sénat, on Congolais. Il faut que vous soyez très éveillés. Ce qui transition, donc Félix a aussi la transition, mais à condition que Azon a l'issue soutenu. Parce que vous avez l'issue Félix pour un second mandat, de Konanga, de Banto Teki Kongo Mobile. N'a pas député, tout ça, on a besoin de conseil, de défendre Mboka. Alors, pendant que la ressource qui s'awa, j'ai la francophonie et ça le 28 juillet. Et donc, oh, mission ba congolais tozo senga bo soutenir biso poto mobiliser ba jeune to contrer la francophonie wana. Faire bola ba mbaki et pas ba organisation la francophonie. Ba pesi faire mbongo. Il semble que ba uyamba et les jours prochains pas Tshisekedi tant ko songa na kisa pas na Bushimai. Nous sommes les gens qui embarquer ba congolais na distraction. Au moment où on va faire est, on va créer une actualité pour la désinformer l'opinion congolaise. Biso tokobi mana balabala. Biso tokobi mana balabala pour na ko barrer sommet à francophonie et puis la pression et ko banda pour na makambu ya manesili. Félix c'est quoi obike akoyoka droit de l'homme té. Au makambu ya liberté d'expression, liberté de manifestation, au conseil a droit akoyoka kutu conseil té pour avant de avoir formation par Papa Tshisekedi. Ce qu'on a qui formation à Papa Tshisekedi, mais le coup a déclaré ouvertement que le droit de l'homme que vous avez respecté pas mais c'est Tshisekedi. Biso peuple congolais, to lobi yango to ko affronter réalité wana na maboko. To affronter réalité wana na miso to za mibali. Biso to za mibali te ko no to kendaka nengo lobana kinga kati ba kisa biso ba pantalon. To talisa bino puis to talisa na monde entier que non, to za mibali vraiment à lettre H. Parce que makambu oyo soki tozo continuer ko vendre nzamba kosala nzamba kosala te awe komi likambu ya oye toye parce que c'est la république soki bango moko kutu bamaisha monene basu conscience bandeko na biso espace grand Kasai bongo so biso bamisusu kutu oyo boye mpona nini te tozwa conscience bangala baswahili baluba batetela bamongo bambuza tout balulua bandeko na ngai ne Congo tobenga na Félix Tshisekedi po azali danger permanent pour na mboka na biso tant que tu le mwa kozala wana boyeba ke no misère kozala wana mais tant que bokolanda biso boko soutenir biso boyeba ke no voya raison bato tu bakosepa na lito biso tozosala ata biso tozwi mbano nango te mais république to sauver république na maboko ya bafrappeur oyo boye to sauver république na maboko ya bafrappeur oyo yango nazobengisa bino bamama na ngai ya diaspora bapapa na ngai ya diaspora bino nyonso oyo bozali libanda ya mboka oyo bozalaka na souci ke notre makambo echange lere yango oyo opportunité yango oyo epesami ya kobenga ya Félix Tshisekedi boyebisaki biso brino boeparpille force te bosala te kona balubumbashi bamisusu basala na mbandaka na matadi mais biso tobi bo toyoki baconseil na bino tosala sikoyo rapport de force à la capitale lisika siège ya bainstitution ezali to benga na Félix na nzela article 64 depuis tolanda koloba bandeko bazalaka makasi aobenga yo makambo mosusu kutu akoloba ezo akadre na ligne oyo biso tolingi te mpona révolution populaire mais tozo croire kaka ke
bon ça là quelque chose d'ici mois à juillet parce que l'autre ça les 27 je crois Tiba les 15 déjà tous en balabala pour na makambo pourquoi pas j'ai la francophonie qu'on déclenché puis article 64 soulèvement populaire mais bon soutenir les biso na ba contribution ba $5 ba $1 ba $10 ba to misusu ça ba mbongo oyo boy akena café à mairie atikeli serveur pour boire naï mais bezo kanga motema po na mbongo na mboka tolingi mbongo uta na mutoki na omoko po epesa biso makasi keno tango tozobima keno tobi keno contribution mama oyo atindi oyo contribution papa oyo atindi cotisation ndeko oyo atindi yango po na changement parce que besoin na bamboka ebele bapaya besoin na besoin bozonga awa boya ko investir na monaki vidéo moko pona keno kosukisa kabuya même na Belgique même na Porto-Vie eza lisusu te ndenge tobanda yokanisi vidéo ngo eza lisusu wapi na bosani yao bato bazobinga mpo na telefone mundele na mutu mwindu bo baye so ba clochard bo na kisisa ba clochard bazana na ba shege bato bafilmaka bon na revérifier mo na dictionnaire bo basaka ba jara bande bato wana flash mo ba fazer bato balaka ba libanda ba non abri bazobinga mpo na telefone na Bruxelles na gare de midi na matonge allez-y comprendre donc vie eza pasi mais bandeko na biso na Afrique lelo soki no makambo changer bazozonga mpe na mboka asala musala ya maboko asala mayele na ye auko investir auko sala makambo ebele lelo oyo botala na Mali esali constitution na bango moko selo Afrique bagarde ba culture balongoli biloko to ezalaki ya bamindele culture na bango bazongisi bokoko tokozonga na bokoko ntango biso tokozwa pouvoir mpo na nini tokozepana biso na RDC lelo oyo bengaoki Yves Le Drian alobi nini ote biso tozo akize bango ke bango mutu baza na base ya souffrance na biso alors retirer ba aide alimentaire na bango nyonso bandeko kopesa na RDC on s'en fout de ça nous s'en foutons de ça monsieur Yves Le Drian oyo bino boyiba eza ba aide bino kopesa na biso na te oyo eza ba miette yango toza na besoin bino bolandi émission oyo botelema rien ne nous certifie que sur la transition alors bakozongisa bunagana masisi kime kozonga na kwa mutu tout ça eza ba échappatoire bazoluka ba embrouiller biso pour que nos peuple aille bakolanda vrai combattre pour na okenda ko chiter bolanda déclaration bato MLC ou bobasali na new CD les associations chaîne moko la ligne ba Yves Bouya boy les MLC de Jean-Pierre Bemba n'inscrit pas la possibilité de désigner son candidat président pour les prochaines élections présidentielles selon F Bazaïba donc congrès m'a décidé donc Bemba comprendre Félix sera seul devant l'histoire babomana heinda kaka bobomana etali bisote bolandi non yango oyo kabuya bozume ozomona F Bazaïba alobaki na top Congo donc Jean-Pierre Bemba aza na potentialité ya kozonga na kati ya scène politique tout ça pourquoi parce que Félix Tshisekedi alakisi ba limite na ye babemba babunda bitumba oyo pona dictature oyo moza alingaka tia Félix ntango ozobaka non je vais me poser na koarrete na mbongo azobosana ke ambongo aza noko ya Jean-Pierre Bemba tomona eske okanga mbongo et puis Jean-Pierre Bemba vandi bino bozobosana bandeko na biso ya UDPS il y a des gens qui ont perdu leur vie pour la démocratie oyo Félix olingo osala nango po oyo Félix olingo asala nango babemba bakota zamba mpona makambo oyo bien que Bemba sila akomi na mwana mosala epai ya Félix bozala nango mpe na vi bongo le oyo le bamba ntango arécupéré force et puis asongeli azalaki bakanoko baya awa boye croyaki baye kolibere biso na dictature donc lelo oyo boye Félix civil osala formation militaire moko te oyo banini na koempiété droit de l'homme na kokanga masango na kotia mbongo na prison oyo otia mbongo na prison otia bachrétien nyonso catholique na prison yango nasengi na bino bandeko na ngai bato oyo boye ifo kosila na bango na 2023 baza bato oyo tokopesa bango même pas seconde chance kendo bakende na transition mpo so bake kuna bopesa nga raison tosali combien de minutes kabwe numéro eza wana na plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11
merci na bino bozaki vraiment opportunité ya kolanda biso botiki ba occupation na bino po bolanda biso bolanda mobilisation bo s'abonner na Océan du Congo boye ba peke mama Océan du Congo aza na hôpital azolanda ba traitement na ye epesi merci na ba mama nyonso bozokanisa bana bitike ba orphelin ba mama mado na baninga na bino tu wana ba mama vétineuse ya poto bobaki boko soutenir bana bitike bandeko misusu pe oyo bokoki kosoutenir ba orphelin ne ba mama na biso balobi ba kosoutenir bana bitike bomona ba image kofilme yango osala moi quelque chose kanisa bana bitike ya fondation Océan du Congo tokende kotikela bango ba biloko na bonne année nde ba mama na baki bakoya na congé awa tokitana bango kuna bamona fondation Lukoki ba papa de nani papa Kitoko papa de Bruno nzamba batela bino obika na kombo na Yesu ba papa Nestor mama Celestine abike bino musala na bino zaka kosambela pona mboka oyo boko tine kosambela ba soutien na bino ba appui na bino ba conseil na bino ils sont les bienvenus maman na maman jolie malgré mikolo boye botiki bana menali ke mama tika bana te ni uza kwa banzoko nzoka lemba mino na ete buza tellement ebele wana na poto ba mama moto mojali équipe pour la te ba mama milinzemba tous peuple ya mbetolo bon mobiliser ba mama ya Congo ya diaspora nyonso na Belgique ba komanda eso buza tellement ebele ba kutu na ngai nyonso bozo bunga pona bitumba mboka tous ensemble na bino to garder toujours moral likolo to yebi ke to gagner ingeta ngana bino to kuta na mikolo ezali ko